Capage TV. Capage TV. Bozo boaka ka. Batu bate. Batu bazo boaka ngana ko boaka te. O boaka. Mboko to ko kima yango te. Encore 3 mois. Il y a absence na kombola d'intérêt. no ba salité nyoso yambaki awa. Na kombola nanu biloko salité yambaki awa. Mama Capage. Buzoba eze yanga moko. Po mama ni mama apesa ki na engai. Alobi kene ko lukata terrain. O ko fandi sata libota. Ngai zoba na ki okota ngona makambi ya poto. Mama nzamba pambola yo. Obundaka po na vie na ngai na zwa quand même position. Mais nga lokola moi ki ndoke zo tungisa. Ne yango ne zo bota ba problème. Ah mama ni mama. Mama Olive Lembe Kabila. Ko lelo lelaki. Ezake ko ebisa mama nga na bimizo zoba. Kolo oba tu ba ne ko banga makasi za ba arabe. Balobi ya koko transformer te sinkil a bombe pa boagia wa. Foyer pour baba twaseni. Ba na biso makambo a solo. Kamere zo landela bango makasi po ya koko so kaka ba te sinkil. Kaka ninga za terroriste place bo cheye. Bombi ezate. Akobeta siko biloko mwana ntemi ndika me baluka bombi siko lokola ndike za te sikil me baluka bombi kasi problème ya makasi oyo biso tokutaki mutu azozwa ngunda na facilité o tokoko yebisa me bandeko na biso baza bozo umela awa pamba oh sikaboy na bonga bato apesa sima consulter yo. Ok. Est-ce que osa PD? Toza PD te. Pour mutu mususu pa koko ya kaka mungongo ese ya ba PD. Mais ye na kati za na ye PD te. Ok. Bazana eloko moko ya boy. Te ko se. Place ici qu'on a kene ko yoka masola vaseline yango wana. Ke ba musicien chrétien ba yekola vaseline nangunda. Docteur ako pakola vaseline apakoli. Oui. C'est pourquoi c'est bon moi. Ah, ndamela ngai. Mokile za makambo. Makambo penza. Ah, ndamokile za makambo. Mama, ebi manangenda nye. Soge bimi kaka balobi. Okosi biso yote. Eloko esalaki Kenya kima. Alobi soge bino boko pakol bako chabino kuna ba nzete na makuna nini. Ngai na kotika la te liteya to pakata. Nga lobi yo kende nga na zolandela. Makamu na ngeza makamu ya vaseline te. Ekota kaka ti awa na suka toi. Babimisi. Tui babimisi nga lobi. Kaka pona papier. C'est ça. O ezana ngoko lola te. C'est ça. Au bout ça va moi. Yaro baba zone so Baninga likambo ya na koloba boyokela ngai. Baninga liteya na kopesa bondimela ngai. Nani yango akoki kokabolanga na bolingo na Yesu. Baninga liteya na kopesa. Baninga liteya na kopesa bondimela ngai. Eloko nini akoki kokabolanga na bolingo na Yesu. Koki kokabolanga na bolingo na Yesu. Na tango na pasi bolingo na nga. Natango ne sengo bolingo nanga. Soko sana tembe mama to beta tour na ba morgue. Okoloba mwana mobalo mutakala na nkolo effectivement pasa mutakala. Ozolanda. Moi ça kitoko mama Capage. Na lukaka na simo na lipeko boyake. Na sima na mwa tolo boyaka. Mais tongo moko tata moko mukolo. Oyo yebi ete. Modèle a ko finelo ngo o regretter. Nazo mateya mama. Dit to ça matanga pour le bel mbappe si jamais mort. Tika. Moi mélodie. Ah, il y a mélodie. Mélodie. Manatali mélodie na photo moko alati jean ya pembe. A pesi mu Congo papa chéri Jibem Piana lobaka pesa mo Congo tanda biloko.
Kalobi. Papa, Oredezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote. Mama Kapash. Yo posa. Ah na Oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te Oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka kolala na ba condition kitoko. Notre restaurant vous propose une esquisse cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Baye kotike la yo. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na batama bebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozana's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozana's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozana's House. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose.
Capage Télévision, merci Nabaonyo Sbalandarabiso, bienvenue na Mboka Nabino, Nanda Kunabino, Naba émission Nabino, Bosepela Ramakasi, en tout cas Lushi, Koloezi, en tout cas Namoni Pena Kebolinga Radadi. Au niveau Oyo Bobenda qui est Singama Tembela Zonga Boye, Kotuna. Kotune lekaki diaspora pe batunyo en tout cas merci bolinga biso mingi yango wana te toujours na banda kuna bino te toujours pembe na bino pona ko pesa bino lengi et surtout mateya en tout cas et ça la rabiso vraiment bien merci na baono balanda rabiso boza awa boza partout monde entier bo sepela rabiso bozo continuer ko pesa biso vraiment ba éloge ba trophée nzambe ya pambola bino et belé na prise de vie merci na Joe Mystique merci na baono balanda rabiso en tout cas bo monaki vraiment to kenda ki ti na siforko kuna ko landa dadi en tout cas ba sepela ki na mingi ba bazali ko partager ba bazali ko kata merci na réseau sans fil merci na garçon wifi gars congolaise merci na Era Ramsey merci na bao nyonso balanda rabiso ba tia rabiso vraiment pour ba partager surtout ba émission na biso et ça la rabiso vraiment plaisir ba page nyonso na ototangi te ba mama bino nyonso to ninga rabino mingi en tout cas tozana dadi azora ki déjà lelo émission na ye a lever les rideaux en tout cas aza déjà na kin batnyos ba monaki batnyos ba monaki nenga lelaki pinzoli mai na miso batnyos ba lobaki kapasi kotika dadi ya lela boy azongi lisusu na mboka ya matembele na ba pondu ye mutu déjà monaki place oyo ba melaka là coule miel et du lait mais azongi lisusu côté ya matembele pona ni batusu ba critikaki mais to ko présence ya dadi ye moko to ba réponse na ye dadi Boni. Tata na biso likola zo ba mama Kapache. Oui, effectivement. Tokozonga po tozana pema. Oh, bo bato bazonga. Tokozonga po tozana pema. OK. Na mokili tozana deux sorties à voyage. Ah. Na mokili tozana deux sorties à déplacement. OK. Mutu musu to pesana no mbote hein. Ah, biloko ezebele mama. La santé. Alors 3 mois, il y a absence na kombola no ba salité nyoso yambaki awa. Na kombola nanu biloko wa salité yambaki awa. Mama Kapache. Nazotala be mission mususu pemena na rai nga lobi oyo rai na bise ko ya pamba train. Train ko ya ko buka bino makolo pamba. Topesi bino mbote mbota motuya mbote kati na nkolo mbote oeleki ba mbote nyonso pamba te soki bino botali biso te banani bakotala biso si mama Kapache dadi ata financement tozwaka te mais musala o tosala kango po batu batala biso vraiment tosala kango po batu balanda biso tango bango bazolanda biso nde e activaka biso nde pesaka biso posa lelo na koyebisa yo ezalaki na époque moko na komaka na posa na tika makambo yo mais par la grâce de Dieu nazwa appel moko ekotela ngai OK appel wana ezalaki lokola ba appel ya batu nyonso te ezalaki appel ya mama Olive Lembe Kabila Tikaboy abengisanga mama Ndoi abengisanga na GLM landa bien nazolanda abengisanga na GLM pona ko encourager ngai OK alobi biloko na yo wana osalaka na ya ba interprétation na ba mateya surtout ndenge bosalaka na mama Kapache Tikaboy na ndako to sekaka OK continue musala wana yo linga tika wana nga na ningi na tika na bampiaka na ba passe na ningi na tika siko nazotala tokendaka pe na vie ya baran otali siko ran ya mama Olive apeki so alobi kotika te continue OK ozolanda nde yango wana emotivaka biso a part mama Olive Lembe Kabila eza pe na bandeko mosusu o bayebani na bango te lokola ba Aimé Ponda dollar boss ye pa bengaka pona ko encourager lokola ba Maison Kitams Pablo Kitambala bango pe ba bengaka Papi Bunzi papa français Etiki Mbukusu ba bengaka pona ko encourager et ça la kabiso kitoko OK kasi encouragement
eyaka liboso mbongo na sima toza na souci nango toza na besoin nango faut ekomela biso mama Kapashi nalingaka dadi mama Kapashi dadi ko umela c'est là oui oui eloko eleki pema ezate mama Kapashi dadi Bible ezoloba na biso mwana mobali soki akoli esengeli akite alongwe epai ya baboti na ye asala mobembo ya kokende epai na ye asala libota na ye OK normalement mwana mwasi pe bakoya kobala ye bazwi ye bake na ye pa mobali na ye akende kosala libota na ye si ozomona qualité ya ba voyage na voyage ba misusu pe ba moni a couple na biso na ba moyen to zana ngo moyen to vana na mboka mbutu ezate OK tokene libanda ya mboka ndo mona ka ba millionnaire rebelle ya mboka na biso okene kuta bango ba venda bango na Dubai po azana ye na mbongo oyoka nzembo ba yembaka mbongo ekobenda mbongo l'argent appelle l'argent mpiaka pe benda mpiaka oui ozola na mama Kapashi très bien toza na voyage mosusu mutu ye moko alobi nga awa na moni ekosimba te ndeti yo te tika vina ngai tika vina ngai tika te tika na vina ngai tika na loba makambo za très important OK omoni mateya ona teyaka tout comme eko komela ngai tout comme ezo komela batu o batalaka biso OK nga naza leçon nga naza liteya likambu o ya ngai na mabe na malamu moeleka na pamba ezate ekoleka na pamba te fo eleka na bilembo po etalisa bato oyo bakutana na bakonsekansi ya modele wana ya solo alobi ngai awa te akobanda po biso na Kinshasa mingi to bandaka soki Brazzaville to bandaka Angola akomeka mutu Portugal soki Portugal esimbi te akomeka mutu mboka o mpe mindele bazalaka balobaka pe portugais nini ebele mboko nini Brésil akomeka ozana cameraman na mayele nakasaki libumese ya buzoba me John Mystique tata pambola yo libuma mayele pe na mboko ezali bakisi na bino yene nganga note landa mama Kapashi nana bebisa mate obebisa te lelo pena zala sensible na ngai mama Kapashi OK alobi akende le Brésil lelo ebele ba se retrouva na États-Unis lelo ebele ba se retrouva na bamboka o esengeli bakende na telefoni na ngai mama Kapashi na yambaka pe bandeko na biso ba congolais mususu bakangama na Afrique OK mususu azosenga nga alobi mon frère edenga te na biena zonga na mboka omoni langage otate mokonzi alobaka ete mwana mboka nyonso azonga ezalaka na pamba te ozolanda ayebi vi ya kopakata mbangu ya kobima libana mboka ezalaka na ba conséquences nini ba risque nini na minute oyo tozosolola bamama Kapashi bacongolais oyo baza na baprison 1000 eza mukie oui na baprison ya libanda mboka OK azwaka pe ata visite ya mutu moko te appel pété nabimisa mwa biloko mpona lelo mais faut la thème thème ekoya oyo eza nanu mbote oyo eza mbote ozona na mama Kapashi sikoyo kokutana yanga na yo nzambe permettre tokutana po voyage oyo ya séparation ya vie na biso batu lokola nanu eyete tolinga te soki nzambe alobi tokutana tokosani tokutana eza na voyage moko bamikolo balobaka soki mutu akei ake kopema kopema wana
moya lamba Exact. moya tangisa Exact. moya bota Exact. abokola Exact. abala Exact. c'est-à-dire okosala eloko te pe mekei histoire esani esili nayebisaka bacongolais soki okute nini omoni ndeko na uti koluka na baproblème moko eza très difficile Ouais. oyo eza très important boprotéger pema na ye Ok. boprotéger pema ya moninga ndenge bozomona ye en vie mama kapashi Si. mokili eza deux fois te tokontaka mokili selo bavoyage Ouais. nga nasali 50 voyage ya bapays différent na vie na ngai mais bomoi bakonta yango kaka mbala moko eyaka mbala moko ekendaka mpe mbala moko ekendaka deux fois te. Ok. Basi ya kitoko bakoti mabele mibali ya kitoko bakoti mabele baza mpe na famille ya bamillionnaire bakoti mabele Si. millionnaire ebatelaka te mbongo mapangu mituka ebatelaka te vie de luxe oyo bato bazofivre na bacondition esengeli poussière ayebi yango te grippe abelaka yango soki abimi libanda azwi poussière ya bacollègue na ye nde abeli grippe ayebi yango te ye aza wana mutuka azotambola eza malili Oui. na kati ya ndako malili place azali azokalkule fraîcheur na ye tutana na poso ya nzoto Si. mais tongo moko etani alamuki te akei histoire esili mama kapage naza mpe na baexpérience ya bibembe namona mpe bembe mosusu bato so baye batali balobi akundi te na pembe na ye na matama na ye Oui. lokola alali Oui. mokolo mpe mazwi pema naza na expérience wana mama kapage Ok. soki oza na tembe mama tobeta tour na bamorgue okoloba mwana mobali oyo mutakala na nkolo effectivement pasa mutakala ozolanda mwasi kitoko mama kapage nalukaka na nsima na lipeko boyake na nsima na mwa tolo boyaka me ntongo moko tata moko ya mokolo oyo oyebi ye te modele akofinelo yango okoregrete nazo mateya mama Boba te explication faut y aller. te kasi te erango fongi na profite okokotala dadi na place batata wana morgue basima Yo profiter là. sima na yo ozolanda mama Si. bandeko bolimbisa nga na mama kapage tokendaka nde boye boye nde esalaka mateya ekende kitoko ozolanda mama Oui. ntongo moko yo mwasi kitoko yo mobali ya kitoko lelo ozosokola na babengaka ngo nini na salle de bain na baignoire na jacuzzi ozosokola na cuisine jacuzzi ozosokola na jacuzzi ozaki na ona kolo eziwana oyo ozali na ona kolo ezi oyo place nani atiaki biso manager Costa itangu fils beton beton place atiaki biso na kolo ezi obawaki ozonga yango nde jacuzzi ozolanda me ntongo moko bakosokola na mai ya kantine place ewuta mwa oyeba eza te lupango tonga ya kitoko etikali ndako tonga ya kitoko etikali mama kapage loba lite ya kanda na sepeli mpo na moni oza na pema na bomo na sepeli makasi eloko eleki pema eza te surtout nde olie so bafufu ozongeli eloko eleki pema eza te tika yawe nzambe tata apambola bino nyonso bana monde entier oyo bosutenaka ngai na bapasi na ngai na bisengo na kolela buzoba eza ya nga moko po mama ni mama apesaki na ye ngai alobi kende koluka ta terrain oyo kovandisa ta libota ngai zoba nake okota ngo na makambo ya poto ozolanda fo koloba verité mama nzamba pambola yo obundaka mpo na vie na ngai nazwaka meme position me ngai lokola mwaki ndoki ezotungisa nde yango wana ezobotabota baproblème mama ni mama Olive Lembe Kabila kolelo nalelaki ezaki koyebisa mama ngai nabimi zoba mbongo pesaki ngai nake koluka namona nano mindele kasi eloko topolaki na Maroc yango wana ti bajoueur balani matako ya pembe moya babeta makasi ngai mpe ndenge moko moyen yango okomika nzala okokwela nga soko nginzi okimi te
oyebi batu bakamwa mais moi no to wuti Lubumbashi nini ya Lubumbashi azo kanali susa ke wapi nzoka normalement fallait ngana sala boy na ke na sombi terrain na memi mikanda na bi mama terrain na seni na sombi siko pesa ngambonga ba simana ke ko kotonga et puis ma comédien nyoso mibali na voyage on ba tika laki amema ikanga moko pa ebaki calculer za mwana ofaso na terrain pour le live mingi siko lelo mama Clémentine akotieka na locataire nani ndoki ngamoko ndoki mutu ezo sala te yindoki ye lisuzu ezomona c'est-à-dire nazana ngana chance na koko bonga turo na koloba mama ko piaka lisuna maboko te yo mo sombela ngai na ebite ese mama kwa c'était deux fois te a quoi accepter maman Olive Lembe Kabila zana bato ebele a quoi accepter deux fois te a quoi accepter total na na côté peut-être a ko loba bon wana na sala ki pona par na yo na sala ta pona ndoi ya momoni na créer ba stratégie mbangu mama zo ndoi po basongisela nga bor na ngai natikalaga apona obima lisumboka te obima tuze obima kado mesani boy obima na de la kati na bangela goma kasi tango sala ke mission pe mena raye tika raye fa train ko kabwana sala attention Dadi tout ça fait la matanga pour le bel mbappé si jamais mort. Tika. Ma mélodie. Il y a mélodie. Azaba kombo moko ndeti na babiso. Aimez-vous. Aimez-vous les uns et les autres. Mélodie. Ma sœur, vanité de vanité. C'est ça. Osala musala kitoko na mboka oyo ma sœur Mélodie osepelisa bato osala pe mwasi kitoko omoni théâtre ezana ba stratégie belé bato bako hôtel à théâtre si biso tant osala théâtre na les bons samaritains ozolanda c'est-à-dire to bané ko pesa forme oyo bato bako kotalela théâtre ozomona ngana pasteur de la foi tozaki pena kitoko makasi te OK mais batu bazo yokana mais batu bazo talela théâtre ni balobi total ka tata au point pesa ka ba vexer ki togo ngai pe batala ka ba segelo ngele ki mabe akota muzalaka obongi bomke te bilongi yo bilongi atala pote bonga te rare rare bon te to le maman matanga oui nata ozolanda mutu azotala théâtre te pour craquer biso craquer nani kuna naga ngana yebi ezalaki soko ke papa na biso tukebana wana ndoko tala po lula la duchesse o lula ansi zolo ya ancien o lula yemoko tukebana mais biso ko lula nani osomona c'est-à-dire mutu musoso tala théâtre ana sepelaka na ma Rosie na sepelaka na mama Karine mwasi kitoko ya nzoto mikie na sepelaka na mama Odile mwasi kitoko eloko batu bavandeli batalela théâtre yango wana na pièce pe ya kitoko parole de Dieu mosala na nzambe pasteur de la foi azawana ozolanda babon séjour kuna na poto na Paris mosala na nzambe tata pambola yo bon tokokoma côté kuna so nkola sali ngolo mais topesi babon séjour pour azo vivre ba séjour na kati ya Paris ozolanda c'est-à-dire ba mélodie baningisaki poto ba mélodie ne batu basala ete mobali akokalisu ko travailler une année pleine à poto te nakende komona mélodie musika na Brazzaville nga ko mwana kingasani mbongo ezate mbongo oyo
na kokaki kotinda ebembe na yo ya oyo mama ni mama Olive Lembe Kabila pesa ngana soma nanu terrain makambo akotonga tokotala sima na bebi sango na makambo ya poto sikoyo na belela nani c'est ça nazali suna mutu akobelela te na tiki volonté goût ya mboka bakonzi ministère ya culture etala ye moko pe papa masumu le brende akomeka mpe kokota ba lettre biso pe bata ANTPC tokoyeba neni ya ko soutenir aza collègue na ngai na koko yate na ba télévision pona ko bimisa ba moko ekopesa kitoko te tika molimo na ye nengi toloba que son âme repose en paix nzambe tata zala na ye na sana makoki te ba ndeko obolingaka théâtre mboka ba major bisadidi ba producteur na biso na ba obokweya na ba obokweya te pardon bo biso maboko to sale tout to kene kozwa ebembe ya corps ya mélodie ngana ko telema kaka wana na ngobila na bichi na telemiona na zozela ndenge zo ya kosani ezoya na yambi ngana lobi ande ko na ngai essentiel na yambi yo mama na teli mélodie na photo moko alati jean ya pembe apesi mu Congo papa chéri Jibem pia na lobaka pesa mo Congo tanda biloko ngana lobi tikabali ya soko belobe kosani ekopola Toko ta sujet pardon. Merci. Merci d'avoir venu sur Zolanda Biso, tozana Dadi awa, première sortie na yango yo. Dadi. En tout cas na sepeli ndengo zongi. Ngai pe na sepeli bosali makati bozongi sanga mbo. Po otika pe na trou. Ibonde li pe zaki mtu azo. Ako kele boete. Zongi saka simbongo na mama pese nga na somba terrain. Tetango zongi sing faut pesa nga pe mbongo na ngai. Na zongi sa terrain. Si j'ai la biche zabo. Oui. Dadi. Mama Kapashi. Nani oyo akoki ko bwaka ngunda. Nani oyo akoki ko bwaka ngunda. Pe nani oyo akoki ko bwaka ngunda te. Effectivement. Et puis ngunda ezanini. Limbisa pona te me yango wana penande photo décortiquée. Wana faut benga maître Paulin Kaimbi. Wana na foka bazola kyokuna. Te. Na yebi kaka poto coopéra na ye bien. OK. Maître Paulin Kaimba. OK. Wana ndoko ko benga ye na téléphone papa naza en direct na émission ngunde za ndenge nini. Ngai te kokotanga na bêtise wana. Te kota kaka. Ekobima na poati bato te awa. Te, eza matea. Matea ba poata kaka, matea ba bomba elote. Oui, moté azana ta bomba eloko te. Azana ta obanga mtu te. Merci pour l'encouragement. Oui. Ngena banga bango na buzoba. Jamais. Olobi ngunda. Eza nini? Pe Nani akoki ko bwaka ngunda? Nani pa koki ko bwaka ngunda te? Pe ngunda eza nini? Voilà. Ah! Na pese? Yako zaki kuna. Na pese ni? Trouble. Pote misoko lobi trouble te mo simba. Exact. Na pesa trouble. Trouble on nazo pesa eza mingi pona ba diaspora ko lanesa mateme oyo pesi. OK. Po ba diaspora nde batu bayebi ngunda za nini. Si. To pesa. Na komi ko pesa on a 2 temps. Trou. Ozolanda? Mama Kapashi. Trou. Trouble moko ekoti na minute ona. Mboka. On a ko papolela ngo penza batu gebe surtout l'église incontrestant motakala na nkolo nako beta batolo lengona na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital e baleka uki bambisi ya minene babimi vima na soko vimba na pasuka soko pasuka oko sale loko te. Mama Kapashi. Dadi. Ba avocat ba yebi.
Ok. Bakulutu pe ya kala. Bayebi badati oyo makambo ngunda ebanda. Ok. Pe ba procédure ya ngunda. Ok. Pe nani oyo akoko bwaka nani oyo akoko bwaka te. Na tangu na kala batu bazalaki mukie. Ok. Ba problème pe zalaki mukie. Okimeli epai ya bapaya bakoyambo na kimia atali kambo yo lobaki eza ya malonga te. Oui. Balobi lokolo sokomi Tikala. Otikali. Kasi tangu mikolo ezokende, mikolo ezopusana, batu bazokoma ebele, charge ezokoma ebele, eza lokola na kati ya ndaku, fufu elamamaka na mezira bana, na mezira bato boza na ndaku. Ah, toza de. Tika tolambaka deboul makambo esani esila. Tokomi 4 mwano ya suka ana tolia fumaka makasi. Tomatisa nzungu mbume mata. Ndenge moko pe na balibanda ya mboka ndenge sengeli mokilezo tambola bongo. Ok. Mama Kapashi. Daddy. Babua kakangunda bibwakela te. Ok. Fozala na problemi ya makasi pe oezo peze na mboka po yobwaka ngunda. Ok. Tangu na komi na lobi bo pesa nga ba liste ya bandeko na nga o baleka awa. Na baniko tala na kati ya prison kuna. Maman, omoni nga ne naza boye. Je suis pas n'importe qui. Ok. Na lobi je suis pas na yebite soki français na employé yango bien. Pour na vandi na bato balobaka penza français. Peut pas bien compliqué qui peut makasi. Te okozwanga lisuna erreur te ya français. Pokuna na kati cours ya anglais ezali, cours ya français ezali. Ah. Ok. Baza bien organisé. Ah, c'est bien. Batia cours ya français, batia pe cours ya anglais. Gratuit. Iyo fait là. Ok. Okosokola me moto okosokola pe ya malili. Ok. Okolia pe ndengo. Okolia ndengo lingite po kuna baguna ego zalati. Soki batie pelouse lia pelouse. Pour le quoi batu bazo lia pelouse bazo kufa te pe lia pelouse. Ah. Oui. Omoni makambo penza. Na monite nga nazo betelo o batu bamona. Ko changa te lokwa nga na moni makambo nga na moni eloko te. Nga problème na ngeza mbongo mama ekufi. Na ko bebisa mbongo mama te. C'est ça. Et ça mbongo na biso ya pasi po papa za kasu na musala ta paiement. Bino bana bokomo bebisa. Biso bana to komo bebisa mbongo. C'est ça. Est-ce ba ko benga nga lisusu? Te ba benga. Wa mwana bango. Te na bebisa na sumi na nganda. Te. Ba benga. Mama ko benga ngai. Ba benga o. Alinga o makasi. Ah, ba yebisa yo. Na mona. Ba bon séjour pe na Aisha okoko Na Paris. Na Paris. Tozola la pongite. Ah, publication. Vanta. Tinga na yebeli Aisha bongo te. Orgueil. Ya ko sarate. Ya ko sarate. Tata Pambola yi. Un jour. OK kaka. Na kende kaka. Eza tâche o etikalanga na motema. Soki na comité. Omoni ku mukolo na kokota na komi. Mukolo pe nazo kufa yango wana. Jamais. Eza ka bongo émotion. Émotion batebele ba kufa nengwana. Ngana mona ndeko na bisa uta maladi pena na Angola balobi akeno mona ka famille komi ka bo esenga famille saini. Akufi. Ebele ba kufi la bongo. Na kufela batu bele na quartier na biso ba kufa bongo. C'est-à-dire ti azobela soko okanga motema te passe ezake bato bakokundanga bayebinga malamu te bakolelanga pe malamu te. Moi ça zobozi ya kokufela wapi? Zobozi ya porte parole. Oyebi zobozi te. Yebe moi na kufa. Akufela awe. Nazalati na mantanga. Bazaka kuna na Ngolati. Moi c'est pas kufa. Oza mwana muke makasi
ezalaka bongo. OK. Et loko mutu aluki mingi babozwaka mbongo bo pesa bo memele yango lisusu te. Ah. Soki bo memeli ekoko risquer côté pe mabele. OK. Batwe mama kapage. Okotuna bako yebiso batebele bakufa bongo. Amonika ke loko wana ya mutombo dikembe wana ya mulai wana comme na ngoni. Wezaka na Paris. Eloko ya mutombo dikembe. Tour Eiffel. Akufite. Amonika ka mabele manzombo. Oya Belgique. Akufi. Antonium. Te. Akufi. Nzam oza mwana Te batu bako commenter mama kapage. Si que le peuple est temps. Batu ba yebi na solo yo. Émotion bomaka. Oh. Nzambe oyokokisi posa motema na ngai. OK. Nie, maman Olive doit charge na yo. Na morgue. Wo. Na nini histoire nie. Esili. OK. Wa mama mboka te boy. Tem nazo biso tala. Je solo. Ndoto ninga kilata nzoto me kale na nzela. Boy kufara tendenta omona papa. Papa bino. Na musika. Nga problème na ngeza ke. Nga papa na mona yete. Omona. Mama kapage. Nga ningi na zaboye. Omona papa te. Nanu na mona papa te. Nzambe na likolo. Nga kutu nzambe a confondant de bandoto na ngai. Nga na bana ko lota papa Joseph Kabila Kabange olena mona papa na kiko mona mama. Pe na ude ko ebisa mama tangu tuzaki na Lubumbashi ngabi mama. Nga na lota yote na vie. Na tikala ko lota yote nga na lota papa. Mais papa kanga pe ba photo na ba Sylvie ozarate. Bongo makambo wana nga na za na poya kuna. Mais un jour, photo monga ko circuler ngana papa Joseph Kabila Kabange. OK. Et ça pour naza mutu ya famille. Ata naza na berrer nazo gafé trop. Mais naza mutu ya famille. OK. Il passe papa pe rien. Il y a Jeannette. Surtout maman Jeannette. Ngana baka tata mwasi na ngai. Makasi atala ko makasi. Ya solo wana. Mais solo. Tata mwasi Jeannette Kabila. Atala ko makasi. Oza lukuta. Tata mwasi Jeannette Kabila tala ngabe ngate. Atalaka. Mais ebenge il peut bilobela. Baba linga moi. Silencieux. Na papa leki na ngazowe. Atalaka. Bon, na yela ki teme. Distraction les kate. C'est ça. Papa lande la caméra. Et encore t'as besoin 10 minutes. Tous on a thème. Famille za munene Mama Kapashi. Dadi. Bana n'epoki ya Mobutu. Batu babwaka ngunda bazali. Oui, c'est ngati. Batu babengaka yo. Oui, lande te na betela yo. N'epoki ya Kasavubu. Batu babwaka ngunda bazali. OK. N'epoki ya Kabila le père. Batu babwaka ngunda bazali. N'époque ya papa nangai ancien président Joseph Kabila Kabange le raïs batu babwaka ngunda bazali. N'époque toza lelo Fati béton bozo bwaka ka batu te batu bazo bwaka ngana ko bwaka te mboko to ko kima yango te. Tuna ngani nazo senga teni na ba arme na kene ko accompagner bitumba na nini kuna na Rwanda oko nga Mobundi monene na sanduko. Mobundi monene na mama naza frère Mobundi. Turo basala nzambe nyonso to tia volonté. Mondimi nyonso teni munduki. Et ça peut moi moko ya malamu to ko profiter na munduki na maboko bomamba mbanda. Ngana munduki na maboko yo mbanda. Mbanda ba ko ya mabe. Toujours à thème, pardon. Toujours à thème. Mama Kapache. Dadi. L'élo technologie est changée. L'élo formule est changée. Tant yo kimi pona problème na yo opposé yango bango pe baza bazoba te. Si. Baza pe mayele tantôt plus que yo. Mindele.
bakoloba boye likambo na yo eza nini pesa biso ba preuve ya problème na yo. OK. Eza pe na ba système pe ya diabolisation. Kakuna. Batu bako komela pe mindele ba mail mabe ba komi ba lettre mabe. OK. Po babo ya dossier na yo. Wala bandeko kaka. Bandeko o ya yo ba yebi yo bien. OK. Surtout ce que yebani hein. Batu nyonso bazwa yango na pete. OK. Oye mutate kamboka ye wana. Bo pesa ye te. OK. Mutaki ngandi. Ah, c'est bien. Kasi nakati ya ngunda. Ke bozo bebisa Bible. Nzambe limbisa ngai. Ngunda nakati nango ezali référence ya Tour de Babel. Sous-thème na ngai. OK. Référence ya Tour de Babel. Beaucoup tani même bo solo la ezate. Mais bino mibale boye na ba problème yakoba tama ba bomba bino protection internationale. OK. Ba pakistanais ba arabi ba chinois bikolo ebele. OK. Kasi ndenge tozalaki na kati kuna pe ekolo o batu bane ko banga makasi za ba arabi balobi ya koko transformer tesinkili a bombe pa boajawa foyer pour baba twaseni ba nazo biso makambo solo kamera zolandela bango makasi po ya koko so kaka ba tesinkili théorie ba théoriste kaka ninga za théoriste place bocheye bombi ezate akobeta siko biloko mwana ntemi ndika me baluka bombi siko lokola ndike ezate tesinkili me baluka bombi di nye bazolandele makasi asimba bantesikili te natiki kasi tika mateya mama te yo ningo zonga mwana muke te natika bazobangela bango po akoko transforma ngo tesikili a bombe natangi trop bazobangela ba arabe po bango baza sauvage baza batu babe. OK. Bazobangela bango balobi bo bangela bango balobi congolais to bangela na biso yete kaka nenga vandi akovanda wana tina pogwa ya zaka ka soka lié à latina makambo eseni esili bayeba biso déjà. OK. Na mindele bayeba bino déjà. Ba congolais ka voix. Bayebi biso ka envoata konvoata. Sapologie. Sultan pe kenena ngunda. Te. Ngana bwaka ke logo te. Ozo changa na makamana ponani. Nazomi kotisa ni na mateya ndenge lekelaki. OK. Kasi moko na moko bazo traiter kolandisa ma problème na ye. Ya yo politique ezalaki ndenge nini. Olobi o ya yo politique batali ba vérifier ya ye eza kimia asala nini abima. OK. Yo problème nini nga problème na botana soda to kabwani soda wana lingia mona ngana mobali mususu te. OK. Batali ye eza ya sola sani abima mususu pa ya lobby batali solo kasi problème ya makasi oyo biso to kutaki mutu azozwa ngunda na facilité to koko yebisa memba ndeko na biso baza bozo umela awa pamba sika boy na bonga bato apesa sima bango ata sambite akosamba bazana bakomema yo na consultation bakoconsulte yo. OK. Est-ce que oza PD toza PD te po mutu mususu pa koko ya kaka mungongo ese ya ba PD mais ye na kati asa na ye PD te. OK. Bazana eloko moko ya boye te ko place ici qu'on a kene koyoka masola vaseline yango wana ke ba musicien chrétien ba yekola vaseline nangunda pesa mukongo pesa sima ya solo docteur akopakola vaseline
kozonga mwana mukete docteur akopakola vaseline apakoli oui c'est pourquoi c'est bon moi ah damela ngai mokile na makambo makambo penza ah nda mokile na makambo mama ebi manangenza nye soki ebimi kaka balobi okosi biso yo te ezala mpe makasi te ekota na pete po esi bapakola yango vaseline ntango bino botombokaki kote na makambo ya vaseline nga kuna nazoseka bino nga alobi ya bayekola yango nde awa bango nde bakolo vaseline mama na lela so batali obongo za bongo soki oza bongo pete soki oyeba opesaka no nsima awa kuna bazozela bapesa mukanda yo fesha teste kaka vaseline kaka docteur toi ekota kaka ti awa na suka toi babimisi nga alobi kaka pona papier c'est ça oyo eza nango kolola te c'est ça obungisa bomoi yango bazongiso baninga likambo yo na koloba boyokela ngai baninga liteya na kopesa bondimela ngai nani yango akoki kokabolanga na bolingo na Yesu baninga liteya na kopesa bondimela ngai eloko nini ekoki kokabolanga na bolingo na Yesu koki kokabolanga na bolingo na Yesu na tango na pasi bolingo na nga na tango na esengo bolingo na nga Yesu na nga Yesu na nga nani akolinga nga lisusu koleka Yesu nani akolinga nga lisusu koleka Yesu na tango na pasi bolingo na nga na tango na esengo bolingo na nga Yesu na nga mama kapashi Yesu na nga baninga liteya na kopesa bondimela ngai bondimela nga pona moni yango na miso si soki namonaka te moyena te ya eza te eloko esalaki Kenya kima alobi soki bino bakotia bino kuna banzete na makuna nini ngai nakotikala te liteya to pakata nga alobi yo kende nga nazolandela makambo na nge eza makambo ya vaseline te eza makambo ya tourisme na yaki na sala mobembo ndenge bato nyonso basalaka nazonga mboka do eloko ken pia na kimelaki Kongola moni makambo libana mboka vraiment Kongola souffrir libana mboka Kongola zonyo kwa malibana mboka mais soki atali pe koto yo nanu makambo evandi te c'est ça koto yo nanu babongisi bien te koto yo nanu makambo ezokende bien te moya zonga mais na motema aza penza na posa zonga aza penza na guwana mama aza penza na posa wana ebele yango na yebisaki bino nga lobi mama kapashi fona bandela musala na aéroport kolela wana na bani musala po tango bino bokoya na ba question na bimisa nyonso omoni nzembo nazoyemba oyo na yemba ngo kuna nzambe mama na ngai na yemba yango na yemba nzembo oyo osuka epena motema motema suki botika nga na sala tourisme na nga ndenge na yaki na sala tourisme zonga nga bina komi awa nazonga tokosilana surtout bango kuna babi bango kuna deux fois te bato mitema mabe libende il s'agit de kabwana bango to sani
nde na yemba nzembo wana na baki mukolo na koleka po mama kapage na koyema tango yaki kotala nga na ndako na yebisaki makambo eza ebele oui bako banono na musapi balati bagam soki paza docteur akanda meka mungwa te pour lekiso miso bakopera bon docteur remorque kaka po kuno lo baka ke oui po sepeli pe nango mais oui mokili eza na makambo ebele tour de babel eza nango déjà wana sa mabele lifelo eza nango déjà wana sa mabele bato bazoboma na kaka awa nyonso oyo balobaki na ntango na suka ezosalama ndenge nini mutu oyo vili oyo aye ezosepelisa nzambe te bozomona ke ye aza mutu malamu bokotisa ye bato mpe bato bakutaki kuna selo bamasolo bazobeta mpe batravailleur ya kuna balobi buzobe na bato mosusu bozopesa baza kuti bato boko bopesa te c'est ça bino penze ozomona c'est-à-dire eza na bamboka oyo bato bino bozomona initi kuna baza protégé kuna aza na mukanda kuna aza na valeur et puis batelevizio na bango eza normal alatisa mobile na ya alliance mibali balatisani baki na bango ya fiançailles baza très calme et très à l'aise na critiquer te na lobi pe na nenga mabete mais tozotia kaka liteya po bango baza na soki balobi batante balia yo na pe te agolongola formule mungongo wa mwasi alongoli pe formule kodenda yeka lokola muninga yeko edota ke producteur kolia yo sena na se pede les idées ko finga bango te oui oya les idées bakola eteka kitoko lokola mwasi bokompe copine na nga aleki ayo leka yo et puis na mboka na biso Congo mama kapazala très prudent soko moni prophète moko eko leka na télévision apesi date ya liwa ya mutu ba utiliser ye ba pesi mbongo pona ko pesa ka date ya confirmer na bateau déjà si ba laissa ki poison ba ba ki date ya ko sani akokufa mutu boy na date tela akokufa pe date wana pe soko moni akufi clique na bango eza déjà mutu na bango c'était ba zipi on a prophétie mais bango ba yeba ki déjà que boro to tcheli akufa na date tel ça l'attention je suis très intelligent biloko wana nyonso na yango kuna d'abord on peut te soloko maman baras nyonso confondu masugi tata pambola openza siko yo pe nganga ba abimisa ki okune longa koko nganga bimisa ki longa koko kuna wana muyibi nganga salite abima pe to munelo na ye osolo bagana ba audio pona nini mama kapashi ngai banana kutana na mama Olive Lembe Kabila na ndima galisu nganga te na loba kaka nzambe ne mutu akutani saka mutu amuke na batu ya minene c'est ça pena lobaka yango bolinga te na sima ya mama wana suka na ngonga vina ngeko sani ekobonga suka nango mama azomona pa azoyoka si ekobonga est-ce que non be collecter de bébé mais oui il passe ndoi te mais mimi ndoi na nini te boyi na kinga kati te mwana zana moke mboke zana ba mpepa mabe makasi ozana mwana pusa na moke bon natindeki déjà maloba mama zana ba programme ebele tozela mama bongisa ba programme ndenga bongisaka po yeso ka bongise le kaka na propre ezo permettre to lia ba tige oyebi ngai na magamba ko lia mama c'est ça côté wana na buka na kati otei kitoko pena papa ya deni pachela ki ngai par semaine $100 et katani musali banditi au pesa sustain yemo pas na mo ba problème te au pesa ya denya azalbo pe te alobeso na bani musala kati de na bandi bo kati ya ba par mois te abaki par semaine na banande musala te na tika la ka ina na Nathalie papa na okoko kanga munoko te na ina mboka balobaka ben oui kokate ba salutation ba balandi biso Aimé Ponda dollar boss o matisinga mungongo po misala na yo eza kitoko makasi atinda yimiliki ya bébé
Aimé Ponda Dollar Boss, Tata Pamolo Bisika Bizwamio. Il y a peu de conseil minga lobina ligne vitesse à TGV. Papi Bouzi, papa français. Tata Pamolo Bisika Bizwamio, plus de 30 ans à France. Maison qui tams, nga soko lingoye ba kiss na place na Simba. Kuna Luka maison qui tams. Nazana place moko o ba simbela ngande nzungu. Ezana kati ya maison qui tams. Wana nazaka na nga sir pe libre ya kosala publicité à maison na ngai. Yo pe soko sana posa o accompagner ngai. O mata, lokola nga na mata. Luka maison qui tams maison Pablo qui tambala. Asala. Te ezana okota yo koti to tuna ngandeni. OK. Ya kana système ngunda. Kota nano. Te kota nano. Pablo Kitambala Tata Pambola yo. OK. Kulutu etiki mbukusu. Nyena moni mutasika. Te yazalaka déjà depuis kala. Etiki mbukusu muto akala. Ye muto asala ba kisi ona poto ozo ka kezo pesa makasi wana. OK. Etiki mbukusu ba koba ba kisi ne kimingai. Ce téléphone ezalaki na nyana peso kombo kisi moko ngolo baka na omeka ngolelo. OK. Yo sana mwa batuto bakselinga mikolo na ba problème na papa Dior car papa Dior abaki okanisa papa Dior abandana nga kala na yo kaka papa Dior opesa kana mutamala mute walo kute te yo poza lukuta mama obosa na rava te ngaso na problème mutinyo sana mona ka pesa na avana ndima e bon kasi boutique azawa kasi azola tsoka sola tsakaza ayaki kasi boutique motema makasi be pona niyo sana Kinshasa oluka ngai te moi te asala numéro no ala numéro no mutu nga moko pa lobaki okanisa nga ka kalata ba le 5 wana nani papa na Shaina Patrick Boyimbo Patrick de pana maboyimbo papa na Shaina esala ki passe makasa mwana mobala zo bunda Boyimbo wa mituka mutu ambongo ebele mwana mobala zo bunda mwana mobala zo abi mwana mobala zo bunda Patrick de pana maboyimbo papa na Shaina leli mais banana zwaki makambo bato États-Unis break peningi ya denia lobaga break nyeso libanda te me bato sonde ba confirmer penande na oyete bato so no no émission nde na sali bonde ba confirmer kozongi ouais bon ndeko na bino yeyo moi te azongi pe mbawu tika kaka charge nyeso te pa mama ni mama moi te kota mama ni mama toza ebele ndeti na minute bibe memi bale mobimba moi te akunda nani akotika nani fi musu pe théâtre ya kufi OK akufi na pasa obota akufi na pasa kobota pasa kobota ezana makambo ebele et puis ça nga pasi makasi ko simi mona folo banda merci na simbi pe na pesi pe ndo ya mama na sali mabe nga kuti na zena nga na makanicité question na boti mona enju na ko pesa pe ndo ya mama batunde babani ko benga na téléphone habilité yo ko bima zoba liti akando ko bima zoba mama wana pesi o valeur na miso batu soki lelo batu bazo tanga kombo na yo eza grâce ya mama wana combien de batu mineno zana bango na changu bakipa yo te so Aimé Ponda Dollar Boss Pablo Kitambala babeti sete balobi pesa mama zwa kombo osali bien o confirmer pene ke ki Kabila pene koti na famille na yo mama zwa kombo wana koko na ye si omona kati tango balaka jardin botanique basala kitoko c'est ça pesa kombo oui osali bien t'encourager nga siko na tuna bina pesa e kombo ya mama to ya papa bango batuni nga mais ça mwana mwasi pesa e kombo ya mama ponga to bazo ba pesa ndo ninga na okazana pesa mwana mwasi Joseph Kabila kabangi ozomona nde natali nga lobi te bandeko pe balobi nanga moko pe tutinga pe na motema nazana nga pe na kadwa kopesa mama oyo te ndoyi kaka na pesa yi osali bien nde na pesi na nga ye ndoyi nasali mabe osali bien makasi na pesa yo te pesa mama owela yango mpona nini merci dadi bana matadi nzambe soka sungi bientôt tokozala na matadi na mama Kapashi bana Goma bozozela biso
na yebi ba symptôme ekotungisa mais tokende kaka bana Goma Bukavu tozoluka pe ba patron ya Goma ya Bukavu botelema boyamba biso ekosala kitoko makasi na koyaka ka boyena teni na poto chakingate Lubumbashi Lualaba poto chakingate oye ara ba province na chaka yote na chaka na ba province poto chaka poto ba patron ya Bandundu ese na Bandundu gouverneur azalaka to azalaka te toko beta pe tour kuna na Bandundu tozo sala liste ya kotambola ba province nyonso mais avant to tambola nga fo mwana boksana no 45 jours oui normalement pendant temps mwana lo yengete muta ben sanga na lo yengete na minute mutu nyonso ko be ata mama ninga benga be mama na ko yete 45 jours appelle mama ni mama yoki no lo bango na bossa na kutu kolata na sapato poto kuto bossa na kikutu nzamba pambola bino nyonso bandeko na biso ba combattant na yoki mwa guerre bandi lisusu kuna bango na bango ezopesa kitoko te vraiment batika biloko komba soki nanu bosilisi yango bien te bapanzana ka bongo te foko luka nanu kosilisa komba bien de boduki bopanzana moko akimi na Angola kuna leta sala ba pétrole asiliki mususu koto na ba Belgique na ba Europe ezopesa biso kitoko makasi ozomona ke na biso ba petit komba to komi ko sala kwa to ba e komba kombe za kanga mama mutu akonsa yo te kombe za komba même na ba États-Unis kombe ezali na ba Belgique na ba France kombe ezali mutu aza na pouvoir fois za la peine na bato bazo cheke pe musukusuku po makambo esali e mata mutu akonsa yo te ozolande mama ce qui peut pression ezate moye makambo e mata ezate okola lokasa nyoso soki ne malamu nzoka pe azokufa. C'est ça. Combat ça partout, même ngana ça combat. Ce que yindi lelo to ko bunda, ce que sengi to lobela muto ko lobela yé maman. To ça suna somo boloko te. Boloko nyos to kota même ko futa nga mbongo pona bando lobela muto futa nga na osai na ko lobela yé. Okoti kop nyoso. Kuna ko mekate na bilobelo za na kuna kuna te. Po muto ko tuna lobela kokate. Alobi na mona nga batu ba finga nga na vie mais muto ayi ko finga fo kota na en prison. Maman, nasuna lobeli mutu. Olali pongi. Oza mobali kasi mutu ya nini ya société wana ya protection akokate. Alala pongi te alobi ba finga nga na vie ya mutu eleki makasi. Na boseni ko yebisa yo. Ya Willy Mushena zo ya mbanga kalate. Plus de 143 lobi lite ya fona yamba yo. Okomi suna ya Willy. Batnyanga ite mama. Bongo boya ya Willy na mboko mutambonga aliaka mbongo na bato ke no boya ya Willy Mushena. Oko boya te na mama te to ke ne pe na logique. Muntu aliaka mbongo na bato akima ka bato te. Oko no boya ko lia mbongo ya Willy Mushena. Plus de 143 ya mbanga ya mbanga yi. Ozomona restaurant Warren kuna na Dubai tata pambola bino kulutu bienvenue Kiankibe leki azonga kite ya faut beta tout ya na ngape ya changu bo sala pe quand même leki na bino changu ne maboko ma ba ya ba lata manette ya noir azomona o me yo so ozotala bo maloko ya azomona yo te eloko wana ta una bana teka na sandu système na ndo sala ya ngwana ti olamuka 4 heures sikoyo tant to comme ba 10 heures pongi bandi oyiba ye linette Faut linette. Maman capage grand pongi mais ba doyebi ka oh tala biso na tala te ba ya na biso changu na ya ba politicien na ya ba soda na ya ba ngonyo so balata manette noir aomona yo mais yo ebi ka ya aomona na yi c'est la propagande c'est la propagande yo pour mona monter ADG Ricky Mwamba boni alembanga yi Nasuki sa papa. Vraiment. Ma belle, Te. Non, le quête, il faut plus sur Afrique du Sud. Tobe tango rapide Attends décembre, il faut tout ça. Et ça là qui toko makasi. Ouais, faut beta tout. Te, nga décembre tout et tombaki na Luala ba tout fona lela ngo so na nga awa. Wana komi bêtise. Bona ne ba feta. Yo mut. Te natala ba ka, so na moni za appela maman, toko fêter lango décembre. Ba to chela motema na bona ne kuna. Ninzanga.
Yo monate na bonne année. Na bonne année. Na lualaba na bonne année. To luka mutuni oke olesa biso. Na bonne année. Comme la biso te. Te comme la biso te. Na bonne année. Joe. Soke qui fils itangu betote. Lobaye. Yeah. Ninja. Oui, bien que lualaba comme tina niveau te yoka soni mais fils itangu Costa. Manager azo protéger kaka. A protéger lualaba mais lualaba koka biso te. Totika lualaba na devoir hein. Maman to kendela nde alata manita noir. Maître Koutou, maître maître Mamba. Ayaka boepa nyamuka. Si. Oh, on va ma bomba. Merci en tout cas d'avoir la Bisso, merci na Joe Mystique, merci na Batonio sur soutenir Bisso. L'été hier oyo en tout cas bêta c'était. T'es non bêta c'était. Azala bébé, mbongo nyoso balié na voyage en tout cas. Bo soutenir Daddy. Daddy a ça comment on appelle la besoin na bino. Bobenga pe maman, na gaspillage na sali buzoba makasi na mbongo wa mama. Po ba tumse bi marandete mama zo sunga bino tete mama sungaka. Biso nde bazo ba. Ngamu ko muta buzoba na ndimbi buzoba na misu ya ba tu. Nga mama sungaka ngai. Yo moronde. Nga moronde. Na yebi ko économiser te. Yango zongi sus. À zéro. Maman pardon, le banon pour la bâtonnière sur la diaspora. Diaspora, c'est papa dire moi au loba au pesa. Yo de Osambousi à lobi. Eh, na chika commenter mon wana pilipili de konangai. Ba boss va nga bongo te. Oui. Baba za ba. Papa dit on veut m'excuser. Hier ça na mboka ni papa dit. Paris. Papa dit on a Paris. Oui. D'habilité, il fallait côté là, awa. Côté na côté qui est bandogi. Mais qui ben information c'est na c'est ba lobio. Ba salité non sala qui na ndenge na osko mama zo zo na ndenga propre. Ba c'était ni. Mama ni ba salité on na sala qui ya okende na ko zonga na ko lela. Mama sko ke non na ndenga propre. Livre kabila ba be zo zo mosko na ndenga propre. Nzambe na ngai. Mwana mobola obo pese ya ta valeur. Eh mama ni mami. Banda balakisanga mama o. Moya lala supongi. Aola la ndenge nini ngamuta mutisi. Batumsu bala lise mengai mama. Ola la pongite. So ape maki. Ndenge za kite. Ben oui. Te lobano. Comment pe maki pe maki. Na kwa ke on soute oui. Absence na ngek pemse ko mama. Pemse ko. Bo ba twa ke ba. Nani na lingana na relation tinga so kotisinga kana relation na yo. Olatiam. Mama Kapashi. Na yebi ko soutenir moto nengo moninga boya. Nani susu? Rigo mo ka kufele mama. Rigo King. Mo ko na ba kufele mama. Ba Rigo King. Oui, ba na matanga. Ba kufele mama. Mes condoléances. Que son âme repose en paix. Oui, bah, attends, na ba guerre na ba na moto yoka na kate les trois petits ninjas mais tant matangi ye faut que tu n'aies pas quitté maman. Ba kundi déjà. On a habité hein. Comme la bango. Ah comme la bango te kande na style ici à direct kuna. Et ça bango bien. Na kini go tala bande kuna ba Rigo King. Ouais. Merci de parler de Yuri na OK était ma soutenant qui peut ma casse hein. Na yoki ba lukelinga lisusu. Te ma soutenant qui ma casse. Bongo chura mboma. Imbattable. Yepe na mona question na kyo makasi. Moi malam. Kasi grand frère na ngaite. Oh. Churambo makulutu. Kuna changu. Na changu te. Na ba maître ninja. Ma maître ni. Kolobisanga komo na yete na delingi. Yebi ke ngana maître ninja to lubana te. Sikatenda. Yebi ke ngana te lubana te. Ya na kuna. Ya ko za ba maître nyonso changu. Te ya za ko ta changu te. Ana changu ko. Changu te. Bazar. Asa mona changu te. Azad. Ah, il presse bien te était so brasser. Ba ça ba mettre brasser ba ya kana lo. Jamais. Hey, ninja. Mettre brasser. Tika. Asa muta brasser. Merci en tout cas d'avoir la Dibiso. Qui tourne invisible les armes, vous sepelez Dadi, vous chama bonza. Et ça va bien, oyo qui maté on s'est retrouvé chama bonza. Vous avez déjà la fin du mois. Ben oui. Ezali suma kambagola kato bozi la mois wana te. Te gaba futi o kadela nganga ite. Pour ba problème e bandenga ndeti na katikati ya mois.
Moi, bah, tu vas lombanga et ça a guidé. Si tu comme la fin du mois, tu foutu au pied de tout raisonner. C'est ça. Raisonner, on peut s'en aller. Oui, il est barreau. Ça l'est, c'est le. Bon, c'est le. Bah, monsieur, les gars, les 22. Bah, monsieur, les 30. Nous, les premiers. On a raison, t'es. Hein, on va capable. Vraiment. Raisonner. En tout cas. Taxi, nous loué taxi $30 par jour. Poignée belé bon. Kasi mbongo nyonso. Bombonda. Ah, nde wana ngai. Nena zo nsosu na mbo. Yo lingina tambola kana na moto. Ba moto na makole o kata na mama zuzu charge. Ba lugela ko makolo akopale. Bye, pendant l'autre soutien. Émission goya to sala pimena ba content. Jamais. Oh ben ça fume. Eh pardon. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a eu les sous Cynthia Kapash Outko Sokola, Apakola Kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyos bangi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo. Ata bébé en pakolango olingi te na yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo na topakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko oyo balingaka monoko na bango koma na mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Ritz ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oil eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala poto ozala afrique buto elingi yo elongi mafuta oyo solution Rude Beauté atieli biso yango so omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Rite atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te o voyager te place à moi te place à malili en tout cas bagamme ya Rude Beauté etikao kaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rite ndeti na bomona poso na ngai ebebaka te bosepela na poso na nga likolo na tingami kaka na Rude Beauté Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Kapage TV. Kapage TV.